pe na nzela ya mwasi na nzela bande konaye ba pesa François Beya poison kwa kufa balo bakake atala président Félix abomisi mutu na kati aner bakete iskola makala esuki te banguna kaka wana o baliaki elongo na ye oyo basalaki makambo oyo basalaki bakop na ye moko François Beya basala posa te ke François Beya abimisa ba secret tina prison bake kotela ye basala ye mabe pona babambela président Félix makambo ke babomisi mutu na kati ya prison makala mais toyebeli bango déjà balingi basala manœuvre wana ndenge balingaki basala ngo tango asalaki na aner mais en tout cas service ya bagarde kuna bazalaki ozage baprotegeaki ye mpe makambo ya mabe esalamaki te bakangaki ntango bokoyoka jugement ekoleka bokoyoka secret ndenge makambo esalamaki kuna bamanœuvre kaka ya barégime passé oyo bazolinga te ke François Beya abimisa basecret parce que ekozala en défaveur na bango bango nde basalaki manœuvre wana bainternet nyonso boyoka ngambu wana bayebi makambo ebele bakope ebele soki kaka François Beya fongoli bango ebele bakokangama ne bazana basalaki complot pona Félix akufa pona Félix alongwa ba François Beya yebi nyonso yango bazosala ka tout akufa ata na prison baboma ye mutapese poison pona atikala kolobate ndenge basalaki yango na Delphin Kayimbi ezande bongo zaba o balingaki te ke secret ebima alors bango wana kaka pe bazala kati ya complot ya koluka eko éliminer François Beya afin que ba secret na bango eyebana te mais pour la cité bakombo na bango batola o bakangaki bango basaki ba arme bakoti yango ndenge nini mais c'est ça c'est la technique ya makasi ya kokota et même il y a aussi beaucoup d'autres qui sont là-bas bazana na service ya kokengela kamakala sont complices tozala kaka jugement okomona ndenge makambo oyo ekobetela ngo kake kuna donc ebele tokoloba bakokota ki ndenge nini c'est que ça la bato bakota ki bango mais awa toko dénoncer nanu te justice ye moko tango ko bimisa ba secret wana bango moko bakoloba parce que mutakoka maka pamba te akene ko lia fimbo pamba na boloko ti ya ko fongola monoko ko bimisa maloba wana donc il y avait complicité il y a bagarde ya prison bakota ki bango mais eza ba mususu ba révéler ki situation wana nde bazwa ki bango mbote na bandeko to ba mesala kolanda magazine yoka baza toza de sur le terrain awa na mwana manyanga neto usane décryptage ya actualité politique oza toujours pour le kanakati mboka na biso République démocratique du Congo na kosenga la Rose Kamanda fond la caméra bon mon invité na moka yona ke bango kopesa mwana mboka mbote papa journaliste John Kamande journaliste la biso ya kitoko pe aposaka ba question ya bien la zane sengolelo oyambanga na kati ya plateau na yo pe na pesi mbote ba internet nyonso sika bozali bolingaka yoka base la voix céleste et là bokozala batu na sengo po bokoyoka analyse ya base donc mbote na bino nyonso kimezali wabino communicateur UDPS mwana manyanga aka mwana manyanga tokoti mwana mama likamboto elimkula lelo nde tozoka ke bakomi koloba ke chef de l'état ateki mboke pa ba wane andimi négociation na ba M23 to ebité ezani limbola no bana mboka bazolanda. Merci baba journaliste pour la question. Batobele bazolo ba chef de l'état ateki mboka pa ba Rwandais yango soki ndeko dialoguer na ba M23 bike mboka na biso ezana ki demo moko ezana keto moko ya kosakana te. Mais biso toza na posa to expliquer ka batu ba internaute makambo ndenge ezali. Président Félix ndenge akendaki kuna na Kenya akendaki te pona ko dialoguer na ba M23 mais akendaki consultation alikaki pe a consulter bango consultation et lakisi dialogue te consultation et lakisi na yeba makambo lingi kosala oyo otindaki yo okota ba groupe armé pe koluka solution parce que décision ezwamaki kuna ba nyonso ba groupe armé bakotosa ka makambo bango bakanga kite kuna na EAC pe na ba pays na biso wana ya est wana soki ba boy yango alors par la force moko conjointe moko esalamaki na ba pays nyonso sous région pona kosala force moko militaire pona ko benga na ba tu nyonso wana obako boya kotosa makambo obazobongisa. Président Félix ndeye musala na ye ezateka ya koteka mboka pa ba Rwanda mboka déjà si Kabila tikala koteka ngo baba chinois pa ya ba dongoli miso ebele mais président Félix a koboto la kailoko moko na maboko ya ba paya omoni ndenge na botelaki biloko na biso ebele pa Dan de Gatler
parce que cause la témote ninga botuli forêt kabila tika côté kabisa forêt 60% ya forêt équatoriale ateka monde tendenge bakati ba contrat wana président komi ko récupérer biloko na pona mboka sikoyo batu wana ka badongeli miso bakoloba ka président Félix ateki mboka pa ba Rwandais eza bongo te ba internaute ye aza wana pona ko lutter contre incursion rwandaise na mboka na biso ba Rwandais bakota kala na mboka na biso bakoma ba député ba muso bakoma na kati ba institution ye aboyi biloko wana esala masusu akosala buzo bona kabila sala te dialogue na ba rebelle ezate mais za consultation dernière chance apesi bango o baza ba na mboka baza na kati ba groupe armé bako réinsérer bango na service oya DDRC ne bako réinsérer bango kuna o basaba na mboka te bazonga na bamboka na bango soki bakolukela bango ba moyen ndenge bakozongela yango tina ya consultation mais ezana batu moko a inventé likamo na chambre na ye aki abwaki yango pona kaka bayina Félix pona kaka babebisa lokumu ya président Félix ateki mboka te aketeka mboka pa ba Rwandais te nenge badongoli misu ya mboka oyo bazo lobela président Félix aza na posa kimia ezala na kati ya est kimia parce que kala mingi te tokosala ba société oyo ezosala ba batterie électrique oyo tokotiaka na mituka tokosala kaso ba carburant te tokosala siko ba batterie ba minere bazwi système wana parce que ba carburant ezoko polluer mokili ezoko mema ba changement climatique yango ba boy siko makambo wana fo batiango kuna mboka wana côté wana esengeli ezala na désordre président Félix azoloka kimia ba onyos bazoloba fachi ateki mboka pa ba Rwandais bangonde bandoki bangonde bateka mboka yango tozoloba internaute boyoka wana te idée ya président Félix c'est pour récupérer le Congo aux étrangers Congo ezonga epa ya ba Congolais à vivre sengo na mboka na ye président ndenga lakango il veut que ti nasuka mandat na ye aligné te RDC comme Allemagne de l'Afrique et ça doit s'accomplir et comme Allemagne mandat liboso ezaki nde pona tolongola nano kabilisme tolongola nano mo batu muso kabila balongwa me ba milimu ya kabila na kati ya batu elongwa te ti toko déboulonner ba milimu ya kabila na kati ya batu bazala gouvernement o bazana no na ba police bazana na kati ya ANR bazala kati ya justice bazosala corruption na ndenge kabila tikale bango makamba koka ya ndenge bakambela mboka la kimoyibi tango toko réussir mandat oyo eza ko déboulonner kabila mandat oyo zo yande toko komisa RDC Allemagne de l'Afrique ça doit s'accomplir avant que Bachi asukisa mandat na ye papa mwana mboka toujours qui ne toujours petit mais tout monde qui ba M23 ba senga ki dialogue na bilo boboya ki bobaki boko ya mabango te boko bindana bango tina suka comment fait-il que to yoka ki nde to yoka ka ki ko mboka ndimi ko dialogue na bango c'est qui na guerre wana mukonza mboka dana simana ngoto ndenge nini metaka ko limba mboka ndimi ko dialogue na ba M23 te wana eza lokuta munene consultation nde yango kutu ayaki consultation pe asalaki yango te parce que ba groupe rebelle bazwaki makokite ya kokoma sur place ezaki consultation nde atikaki ye moko président Kenya akamba consultation wana na équipe ne moko ya ba expert atikaki kuna bakamba consultation dialogue te po toboyaki déjà dialogue que tozo ba militaire bazana M23 to kotsa bango na armée na biso e bandi ndenge nini. Or nous luttons contre infiltration rwandaise na kati ya armée na biso tozo boya président Félix azo lutter contre infiltration rwandaise boso mona ndenge azo bundana aboyi dialogue ndenge peuple zo senga aboyi dialogue mais il a voulu consulter ayeba banani baza ba congolais la kati banani baza étranger la kati a consulter bango comment il faut qu'on zongisa ba étranger na mboka na bango comment faut to ba congolais ba lioko le misala mususu so ba mususu bazonga na vie civile ezaki nene ngwana donc na lobi lisusu le kota monene président Félix n'est pas na ngambu ya dialogue ndenge seniko agangi afayulu azoganga fachi ateki mboka mokonza mboka azobanga kaka mende mutu azobanga siko fachi
parce que Kagame ndenga bandeko konza mboka a konza sumboka te ndenga bando zo renseignement partout atiaka batu na ye azwa ngo sute ba pione nyonso bando zo la renseignement baza sute bazo kanga bango moko Kagame abeli ki peleke c'est le ko mutazuli boma akiba na Brazzaville mabe akomi mutakosala kabilanga omoni aza sona makame minerete akomi mutakosala kabilanga bilanga akeso mbape mabelango wapi kaka côté kaka en face kaka ya côté na biso côté mbinza kuna côté là wana na ngamba Brazzaville pour ceux qui kaka re akoti militaire akoko sute donc akomi siko akomi na Uganda ake kusukosongi sa relation na Uganda kwa yebi ke biso na Uganda tokomi eloko moko toso bengana ba ADF siko akomi ke pelekes na Jordanie mabe akende kuna mabe Kagame aza déjà na kateli boma parce que ba crise ekoti kuna makasi ba société belezo sala soute ba crise kuna bino pe crise eza makasi biso tozo longwa na crise poto kende siko na bomengo mais bango bazalaki na bomengo na mbongo na biso na minere na biso ekomisaki bango na bomengo ba vivaki na niekese mais siko tango président Félix akangi batio nyonso bakomi bato apasi bakomi bato kolela lela alors Kagame abangi alobeke no awa bato bako sanzanga makasi yango komi mbeya kotambola na bamboka koluka ba support koluka bato bako soutenir ye mais bazape kaka te ata Uganda wana bazongisa ba relation ekosimba kaka te donc président akangi batio nyos donc Kagame akomi kobanga Fatima be makasi aluka nzela bonde la Fachi bayoka na mezo simba kaka te donc kobanga note mwana mboka grand journaliste nayebi que Fachi aza wana pona koyoka base et Fachi est là comme un don du Congo un envoyé de Dieu aye pona komema ke Congo tombwama à cause de la mutomoko sala RRT azongisa mboka na kati ya buzoba au Kabila salaki ok mwana mboka toza toujours kende petit à petit na émission na biso ni nango komeli François Beya na kati ya prison makala toki bakangi batu kuna bakota ki toyebi te batango bangaki baboma François Beya na kati ya makala to ndenge ni mekana kolimbola bana mboka bazolamba bato ebele bazo banga soki François Beya afongoli bango bakokangama bakozala suna kimia te yango biloko wana bazolinga babambela o gouvernement azosala ba manœuvre akoti po bakeboma François Beya bongo te o baboma Delphin Kayimbi est-ce que bazaki bato ya gouvernement Fachi kaka bango moko baliaka na Kayimbi basalaka makambo basalaka kope na Kayimbi balingaki te ke kope na bango eyebana bango moko bakesala complot babomisa Kayimbi sikoyo kaka pende wana banda na tango azalaki na kati ya ANR bakosala ka manœuvre na nzela ya mwasi na nzela bandeko na ye bapesa François Beya poison kwa kufa balobaka ke atala président Félix abomisi mutu na kati ya ANR baketi iskola makala esuki te banguna kaka wana o baliaki elongo na ye oyo basalaki makambo oyo basalaki bakop na ye moko François Beya basala posa te ke François Beya abimisa ba secret tina prison bake kotela ye basala ye mabe pona babambela président Félix makambo ke babomisi mutu na kati ya prison makala mais toyebeli bango déjà balingi basala manœuvre wana ndenge balingaki basala ngo tango azalaki na ANR mais en tout cas service ya bagarde kuna bazalaki ozage baprotegeaki ye mpe makambo ya mabe esalamaki te bakangaki ntango bokoyoka jugement ekoleka bokoyoka secret ndenge makambo esalamaki kuna bamanœuvre kaka ya barégime passé oyo bazolinga te ke François Beya abimisa basecret parce que ekozala en défaveur na bango bango nde basalaki manœuvre wana bainternet nyonso boyoka ngambu wana bayebi makambo ebele bakope ebele soki kaka François Beya fongoli bango ebele bakokangama nde bazana basalaki complot pona Félix akufa pona Félix alongwa ba François Beya yebi nyonso yango bazosala ka tout akufa ata na prison baboma ye mutapese poison pona atikala koloba te ndenge basalaki yango na Delphin Kayimbi ezande bongo sikonda na nza simane sikom sozo banga koloba bakumba batu wana mwana mboka eza makamba kobanga koloba te eza makamba sécurité tozala nano oyo baza habilité ya ko juger bango tango bakojume biso toyebi kaka ke ezaka analyse politique naza analyse politique donc mutu moko amonaka pe makambo lokola prophète ndenge basali ndenge wana esalama déjà na temps wana toyoka banani basalaka makambo wana ezaba o balingaki te ke secret ebima alors bango wana kaka pe bazala kati ya complot ya koluka eko éliminer François Beya afin que ba secret na bango eyebana te mais pour la citer ba kombo na bango tozela
oyo baza habilité ya kosala mosala ya kojuge bango babimisala biso ba communicateur tokoya communiquer ke bato wana bakangaki na kati ya makala oyo balingaki kosala François Beya mabe tala makambo bazalaki nango mais lokola jugement nano ye te biso tokoselimite ke bato wana baza na maboko ya l'État baza na maboko ya service ya mboka na biso mpona kojuge bango tokoyeba suite nango mais en tant que analyste politique nazoloba déjà ke ndenge basalaka pa ya Delphin Kayimbi yango bazolinga basala pa ya François Beya balingi te ke basekret na bango eyeba na complot na bango bazolinga te epanzana bato wana sikoble oni oyo bakangaki bango yango na maboko oyo bayebi te bayeko bumamu bato wana oyo bakangaki bango basakela baarme bakoti yango ndenge nini. Mais c'est ça, parce que la technique qui a ma casse à Kokota. Et même il y a aussi beaucoup d'autres qui sont là-bas. Parce que la service à Kokenge, la Kamakala, sont complices. Donc c'est la kaka jugement. Au comment on a des makamboyo et qu'on bête à l'ango kakekuna. Donc ebele. Toko le bat bakokota ki ndengeni. C'est que ça la bat bakota ki bango. Mais ah toko dénoncer na nuté. Justice ye moko tanga ko bimisa ba secret wana bango moko bakoloba. Parce que mutako ka makapamba te akene ko lia fimbo pamba na boloko ti ya ko fongola monoko ko bimisa maloba wana. Donc il y avait complicité, il y a bagarre de prison, bakota ki bango, mais ils a ba mususu ba révéler ki situation wana nde bazwa ki bango. C'est là l'information toujours que Gilbert Kakondi de muto remplacer François Beya na poste na ye. To éviter ça solo to ndengeni. Mais quand on connaît pas la Gilbert Kakondi nde mutaza privilégié ya kokoma na place oyo François Beya azalaki. Bazalaki kotala bango mibale na biselele before wana mais biso na base to sepela kite before azala place ya François Beya to boyaki po makambo bele eza koloba wana to boyaki na biso to lingaki Gilbert Kakonde nde azala wana asala musala o François Beya abandaki kosala et yende mutu aza sikoyo nommé la place ya François Beya isika zalaki chargé ya sécurité ya mokonzi ya mboka Gilbert Kakonde yewana bamakamba badute eza sute makamba biselele before yezate azerje carte badilabino tumula Gilbert Kakonde batravaillaki déjà eloko malonga basalaki te mais tout le monde asubonga bozongisa bango mwana mboka siko ba deux candidats bazalaki wana ata yo moko za mwana mboka des pères et des mères za mwana mboka siko batie siko before biselele na Gilbert Kakonde yo siko voter nani olingi azala chargé ya sécurité ya président yo ko voter biselele ata yo ndeko zala ko voter biselele jamais wala ko voter penza Gilbert Kakonde basi wana mtawalo na ko voter before te ngala ko voter Gilbert Kakonde on a yebi ndenga to avandi na ministère intérieur même makambo nyonso akokango te mais yende azala wana abatela kabiso mokonzi même kutu directeur du cabinet to loka kota muta ide pesa azala wana wana penza tozoloba cabinet wata ide pesa to ndeni mwana mbo ata kutu ide pesa te est-ce que la terre Kabila au côté penza directeur du cabinet ya Kabila okezwa mutu ya kabati est-ce que kosala directeur du cabinet mais porte d'entrée ya présidente porte d'entrée ya président o makambo elekaki na katango wana ndenge bafingaki baluba wana alobaki nini maloba combien alobaki directeur du cabinet waza katanga alobaki nini ne bafingaki baluba kona otolobake ngai naza kamuta katanga naza directeur du cabinet tala déclaration na ngai eyeba na pe monde mobimba que il a agi oyokaki yango donc biloko na même Kabila ba directeur de cabinet toujours bato PPRD pour ayebika oyo musisala ngai oyo ngai yangai donc wana pe même un jour ya biso moko kokota ka wana muta ida pes to baza ebele bakosala musala wana na to mona kinde mera na finga ki baluba to landa ki ngo biso tout mais to ko yoka ke kala minute chef de l'état zone ya tamakolo kuna zone ya tapona ingir wana to pona makamu susu mekano ko limbola bana mboka bien mona mboka mama wana Dominique Munongo a député national mais a regretté la maloba na ye o aseleki ko loba soki azalaki jour wana zwaka mbongo soki nini o même ba député muso basakuna baza kutu capable te ya kokoma ba député un député akomisa maloba te ke ko troubler mboka
que le commémore trouble la carte ba etini trouble la carte ba communauté un député national to bengaka honorable mais ya biso ba député ba comme ba déshonorable ce n'est pas normal un député national lokola munongo qui n'a même pas droit la terre ka elongi na akokoma ta député nationalité kaka na elongi ka ko tala boy azana elongi mabe akokoma député nationalité tala maloba na yesu ka lobi et même que ba luba bazakuna bazalaki maltraité mal vu na ba bala lokola bato moko bawute na mboka misusu orke na mboka na biso nani alobi ke muta wuti kasai akokende katanga te nani alobi bongo na constitution mutu nyonso aza na droit ya kotonga mpe ya kovivre esika nyonso alingi na kati ya mboka na ye abimisi maloba ekreye bagai kuna desordre nzoka na nsima maloba wana bapolitisien ebele bazaki kuna ministre intérieur na biso aselo ake kosala badéclaration kuna dans la presse, a lobby que plusieurs acteurs politiques sont derrière. Malobawana, il y a tribalisme, Malobawana, il y a séparatisme, et belé acteurs politiques derrière tout ça. C'est pourquoi le président a montré que nous avons la militaire, arrestation, il y a table ronde, il y a dialogue. Mais il y a un Sama Lukonde, il y a un dialogue. Mais ma BP katozo pas ça mal comme er moko bazala kamuto moko azalaka na bakuba moko boye contre le président de la République azome ba Pierre Luwara wabi Pierre Luwara wana wafinga kane fachi mikolonio sur la chaîne na ye wabenga kaka bato bazala contre fachi Pierre Luwara wana akena frais ya gouvernement akena frais ya primature akena lokola communicateur ya primature tala nano buzo bande wana bato bazake il est contre fachi tous les jours ya yamba kaka bato idepesté ayamba bato balobaka mabe ya fachi mais akena frais ya gouvernement a matin pepo bavandisi nesika ya bakonzi Pierre Ruara oya finga kafachi akekuna mais en tout cas la félicité qui na population katanga ba bimisi mbangu na meeting bima Pierre Luwara yoka soni moko kuna na meeting oliaki mbongo gouvernement sama lukomo ye muta memaki kuna sama lukomo ayoki na soni muto memaki siko ba bengani la kata meeting ba bengani en tout cas na ba sama batunyo swana complicité donc siko eza kuna président Félix fois kende to lobi to mikolo kaka oye fois kende kosuke ça peut table ronde wana oye vandisi de communauté kassaïenne, la communauté katangaise. On a bayokana, bavanda kimia. Parce que oyo kotambola koto okende ezaka na kasaïté. Même biso la Congo centrale. Combien belé bakimi Congo centrale baké Brazzaville. Et belé combien ba wuti na mboka ya Congo centrale ba ko vanda na ba centre ville. Basa ebele banzele za passe mutazala kata mboka sali ndunda. Mais mungu afo wuti na ville poye na mboka nzele zate. Siko alami ndunda azala bambila naye mungu ezate sikre ezate akosala nini akokima mboka awoke na centre ville sika makambo utambola bien siko ndenge azawana nani akoloba ke longwa nasala mboka na ngai donc biloko wana eza ba politicien ya Congo o baso memande bokabwani baso kokate bona ko tia ba discours bato balinga bango po baza déjà bato moko baza déjà sali baza déjà maudit na kata mboka population bakolinga bango te alors pona ko unisa fachi il faut ba même message ya tribalisme ya wana baza kuna do souhaiter bango makambo le kamalamu bayoka na bien kibe kota parce que to kolinga ka te to ko ba beti baluba kuna o ba beti ba ndeko na biso ekosimba te bazala posa bakabola katanga mais ekosimba kaka te esimba te comment to moni de bato minene bazala kati wana to moni Joseph Kabila na Moïse Katumbi basangani pona kokabola katanga to ebite katanga ba kokabola ngo to ndengeni mutana kolimbola bana mboka Joseph Kabila na Katumbi basangani po bakabola katanga ye Joseph Kabila mutazala Congolais et Moïse azalaka Congolais po bakabola mboka na biso. Ce sont les gens qui doivent être arrêtés dans le projet de Bangouane. Joseph Kabila aza mutu mboka na biso te. Katumbi Zambien de mère et juif de père. Aya na mboka pona kosala ba makambo ba activité. Aza la parole nini po loba na kata mboka na biso. Moïse Katumbi so kalinga vanda bien avanda asala commerce na ye atikala ko nyokola biso la population ko tia trouble entre la population na président na biso Fachi
Moïse Katumbi soki azaki penza azanga kindoki ndalinga atosa kafachi po soki azala mboka Congo grâce ya fachi muta longole na poto aye kovana na kata mboka Kabila bengana ye asala nini Kabila bengana ye na grâce ya fachi boya kovanda babiwana eza politique Kabila sala nde politique te oyo bengana le na poto wana politique te o fachi ne politique et ça motema malamu toya biso nyos ba congolais toya ba prisonnier politique bazala te ba Frank Diongo ba bimana ba boloko yango lelo ba kosala ka ba video pona kolobaka mabe ya fachi ba video bazo sala soko lingi kaka video na poto ezala ba vie ebele wana lobaka mabe ya fachi ba video oyo zolo ba bolamu ya fachi ba kolinga ngote ba chaîne nyos ya TV5 o ba France RFI nyos la bazo ba mbongo ba lobaka mabe ya fachi mais fachi azosala makamba minene ya kitoko ba prisonnier politique bazate ba cacho clandestin ezala soute mais ba wana siko ba yiba kimboka balingaki bateka mboka ba chinois ba kosepela kate ba kolingaka siko désordre ezala ba yina président Félix po bango bazonga na pouvoir ne ake pesa batachango ba mbongo po kaka alobi na kosala quelque part na komima quelque part boya bo bana kolobaka makamkeno Kabila zonga un complot, une aventure montée de toutes pièces. Pour si malango bakende ko wela mbongo wana bakende ko beta la pe makofi pona mbongo wana Kabila pesa ki bango Kabila zonga susu na quel miracle wala ko kufa asekwi alati kombo mususu ndi ayeko koma sous président kaka ndenge to benge sénateur à vie yango bato ba yekola ki docteur professeur mais mon professeur moko solo ba ndenge zaboye Kabila dans la constitution est capable de rentrer et devenir encore président de la République. Un professeur yango il y a des professeurs bidons dans ce pays baso baté ko tata muto école primaire moi na langasa la primaire soko tune qu'est-ce signifie à vie akoye biso à vie oyo ezangi suka à vie mais professeur à l'université ayebi à vie te sénateur à vie qui signifie akotika la ko zala source na poste musute ye poste de akokufela nango sénateur à vie mais pour ne niveau le baké akoya ko postuler sous bazala trouble mental et single bakota CNPP bato bazala ba illusion wana pe ko luka ko kata katanga projet banda kala mais kotika la ko simba te parce que Congo avec président Fachi Totelemi comme un seul homme pour la Kobunde la Congo ne sera pas divisé parce que Congo a seulement un seul père qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Béton Bic Rouge. Béton Bic Rouge mais mutongo bato zila bakanga et tout monde ba poser tout botanga et tout monde a posé chebe azala kati batangiye tout monde ba belé pe ba otikila tika ba pente mais mutongo za libre na mboka et neti loko moko te zali ayi batiza no ni yango mwana mboka bafundi na chebe ya muilana nani wana bakanga wana police wana lobiki ngai muto atinda ngai Joseph Kabila pe na ba dossier belé bafundi fundiye que aza à la base o ateki zamba na biso forêt équatoriale Kabila o ateki ba carré minier na biso Kabila o abebisi ba compagnie ba société belé ba société na biso ya Congo ezaki ya l'état o abuki yango nani Kabila o abomisa ba chebeya nani Kabila o aseli ke mboko oyo ti bana na biso bakomi na 40 ans bakomi ko so bango ba esprit de célibat bakomi ko bega na bango ba milima célibat na église nani Kabila Nazalez o aseli ke ba école lelo ekoma nango cop na cop nani aseli bongo Kabila lelo Kabila zonga wana liboma na mutu Kabila po zonga na mboko c'est pas normal biso yi de presse to lobi tozo kende en avant batikala ko kanga makambo avant balongwa que l'ancien président bakotika la kosambisa yete na justice moko na Congo constitution tekala koloba bongo ata siko Kabila to fundi na likambo justice moko te na Congo bakoko sambisa ye eza la constitution soki eza bongo wana fu ba changer nanu constitution na ndenge eza boyo mbata alobi to changer constitution lokola mboka eza na état de siège bakosimba constitution te to kangami kaka bongo mais yango est il faut pe ekota kuna
tango kaka pe kokota kuna armée wana conjointe wana militaire conjointe wana ekokota pe kokota makambo nyonso kolongwa nango deuxième mandat tozozwa ezala ngo ya sire po Fayulu akomeka kutu te oh nani azate bango nyonso bazali na moko kutu alobi ke pona ndenge bazo réviser ba loi na bango wana loi électorale ata muso balingi kokota te mais bango pe na 2011 opposa ba kota te mais balekisa en force de biso pe toyebi ke tokoleka kaka en force na bolobi Fayulu azelo roté mais tout le monde ba otaki osala marche awa ba policier na bino balandi ba beti ba misusu ba masasi betami makasi elingi kolakisa nini bokomo banga ba marche na bango tondenge nini si omona bato babongisa makambo mboka na bango la continue kaka tondenge bato babongisa makambo mboka na bango na kati ya parlement mwa ba incivique moko bayena ba nzete na bango na ba arme blanche oh bosala te mais ba parti politique lokola ba ECD faut ba kotsaka bato école de parti lokola ya biso na IDPS pona kopesa bato ba notion bino bozokende ko manifester na ba arme blanche bokende ko beta bato kuna ba mama bato na nzela combien ba beta bango ba boteli bango ba mbongo ba teka na bango bozala kanda na bango yango la police alibite bino bozala makanisi mabe boye ko réclamer boye ko empêcher bato bazo sala musala mboka mais bozo ko empêcher bango boye na ba arme blanche bolingi boboma bango yango police a panzi bango lokola pe police na biso Congo bazana na milima kabila ezalaka nanu ba beti bango na ndenge ya kosakana te frappe bazonga susu ba beti bango frappe lokola bango bazoyoka te omoni soki mutu amizoki komisa lokola mbwa faut ko traiter pe ka lokola mbwa babeti bango babandi kofunda oh bobeti bato na biso état de droit eza wapi yo tango okendeki na état de droit balobi mema nzete mpona komanifeste yo lokola okendeki na esprit ya kimbwa esprit ya kinyama il faut batraite kaka lokola nyama fo babeta yo lokola mbwa yango babetaki bango mais kasongo alobi ke il faut balandela bapolisi nyonso basalaki mabe wana mais ça c'est la politique jamais bazaki bambwa bakendeki na esprit ya bambwa bakendeki na banzete bakebeta badepute bayibi bato ebele na nzela na bango bakoteka na bango bamama na biso na bamapa na bango baperde bambongo mpo na bango bazomarche balingi te eloko wana sa eloko wana eza mpo na bolamu na biso réviser ba loi eza mpo na bolamu ya mboka toke na élection mais ye alingi élection te Fayulu mpo amoni ke azala mbongo te aza so na makoki ya koma président te il faut kala sikoyo abuka yango tokendeka na 1+4 ndenge ya kala bapesa ye ki vice président ekosimba te mboka na biso ekokende so na dialogue ya kokabolaka kibukonzi te tozokende sikoyo na élection 2023 kadima alobi je suis prêt États-Unis a payé renfort que tout ce que tu as besoin je te le donnerai olingi mbongo la pesa olingi babiloko nini nakopesa kadima est déjà prêt pe yango bazotia pe na est pour faire ça la recensement lelo so tozala ba député rwandais o bazotelemela état de siège parce que il y avait seulement de l'enrôlement on les banrôler batu boyebela na esika ba utate banrola ba rwandais banrola ba burundais oyoka kaka no kuna na est nde baleki ebele basanrola ebele bino na Congo central bosanrola muke yango bakopesa ka ba député muke yango bomoni ba député ebele ba uta na est ebele musuto yebela tata mamati ba uta na mboka nini yango siko avant to kene na kata ba élection il faut recensement identification après to kene enrôlement sinon to kwa enrôler na bato moko bakuuta na bisimbi to enrôler bisimbi to enrôler na bato mai to enrôler na bato to yebela mituna makolote alors biso to koleka il faut nano na identification recensement to enrôler bato ba congolais bobimisi combien oh lomami bobimisi combien d'enrôler alors boko bimisa ba député tel voilà to koyeba siko ba vrai nombre ya ba député na kata parlement na député na parlement wala ba rwandais belé ndenge siko to la gouvernement ya coalition ndenge to boye oh bahati atindi bato batoti na gouvernement oh pe wana pe nani mutu ensemble atindi bato siko ba oh ensemble akotinda tokoyeba ndenge ke moko tinda za Rwanda tokoyeba te nde tozala ba gouvernement musu baza boye donc ba mususu bapaya ne basala kama kambo ezala en contre président mais basala kata gouvernement yango tozolinga mikolo kuto remaniement balongwa président pesi bango ba projet belé balie mbongo oh kini zero trou kene nzela kimbatse komona kene banzela mususu mona kini zero trou banda bazwa mbongo balia bambongo ba gouvernement oh kini bopeto
tala ndenge osala makambo kuni bopeto mbongo akoya mutu akoya na Renault na ye 5000 mutu akoya na Renault soki 1000 personnes baye akopesa 5000 bon ngango bila na azo bato bele 5000 bon ça biso ntela kimbanse ke poto ndima que nous avons un gouverneur de la ville Zandu ezonga beaucoup d'années passées Zandu ezonga pour le tondima que nous avons un gouverneur de la ville wala to beti maboko ndeto zolo boko ka ete amesa bino pema amesa biso pema ya nini amesa biso pema ya nini boye yostela makamala ndenge na ye mais eloka tozolo bake wana aza ekomi lokola ki adversaire ake luka siège na ye côté mususu papa ngobila kolinga te bitumba lesika oyo ezaka sika UDPS luka siège côté mususu kozala kala kimia tika makambo wana yako luka ba trouble siège na yo papa ngobila longola ngo kaka na malembe tobike oza allié ya UDPS mais longola siège na yo la ngambu na biso kele ko luka lango côté mususu yango na demande na biso papa gouverneur wana bitumbe ko bandozala kaka oyo kaka o batu bake basali makambo leki kuna bitumbe leki kuna pona nini siège na biso comme lokola concurrence wana eza mabe déplacer siège to ba déjà papa ngobila déplacer siège ekende ta côté mususu kimia ekozala mingi pona kozala na kimia na yo to sengi bongo. Ok, merci mingi mwana mboka to komi na suka émission na biso magazine yo kabaza lobano ya suka ezani pe numéro ya téléphone tuna to tuno te doit ko benga pour watuna hello ka to senga tozala bomoko la kata UDPS pour 2023 photo kende na majorité parlementaire et ba parlementaire musu bazakuna baza ba parlementaire moko esengita ba Molière ba Daniel Safu na ba Mukebai bango ba ko lobako malamu kutu gouvernement ya Kabila que gouvernement ya Fachi. Donc batoyo bazangi raisonnement yakoyeba ndenge ni bango bazalaki ba opposant ya Fachi ya Kabila lelo baye ko loba na ba télévision que malamu kutu gouvernement ya Kabila. En tout cas ba komi ba détraqué mental na ba déclaration na bango ya Buzoba wana yango tozo kebisa bango ba keba na ba déclaration na bango yo Molière oyeba ni kutu ata parti politique te déjà kutu AFDC asanza yo ba bengana yo okomi na bilobela wana combien de fois ba kanga na gouvernement ya Kabila lelo aza libre afingi na ye aza libre asobete que vraiment démocratie sur les okota liberté d'expression liberté d'opinion ekoti donc tozo kebisa batonyo so wana tolingi unité na kati ya UDPS diaspora sikano sobazali encourager l'unité donc na ba chaîne na télévision tege o banda ko fingana to banda ko fingana o secrétaire général moyibi ate kutu mabezali etikali ya biso moko na ndako toko vanda ka biso moko tango tozo kende kana ba télévision ko lobaka mabe ko kumisa ka gilwando asala musala ngobila asala musala wana basa banani yo zo ko matisaka yo zo ko finga ka ya yo moko mutu na yo wana ndeza malamu te ya biso moko mabe ko zala metoko vanda to traiter yango alesili beto zala kati ya a partir na biso batu esengeli o ba kozula ka ba mususu décision ata hiérarchie azo sala malamu te la kati ya parti batu bazali ba kolongola ka bato ba kosala ka malamu te mais ça te que la telemi na ngala na télévision na koloba ka mabe ya Fachi o zo loba mabe ya mutu na yo azo kamba lobi koloba mabe ya Fachi. Donc dans la unité ça la kati ya UDPS s'il y a des problèmes traitons-les dans l'ensemble à l'interne n'allons pas à la télévision parce que oziso yo boaki likolo ezongeli kaka yo moko wana eza normalité. C'est ça mon conseil na bande konyos 2023 yango au lieu ya ko multiplier ba parole ya séparation na ba télévision to luka parole d'unité na kati ya ba chaîne na kati ya bisika nyonso ba ba koloba eta la président akoko kamba ka parti na yete siko ko kamba mboka lene bo biso moko to bimisa busoto bulumbu ya parti na biso yango na so bisa ba président parlementaire bango nyonso ba communicateur ba kenda na ba chaîne na télévision gardez vos propres affaires yoko ke na télévision le ba ba papa na yo ba utayo et cause la malamu ce n'est pas normal. Alors la ligne unité dans le parti pour avoir la majorité parlementaire na 2023 c'est l'unité to ça que la position la unité to comme la pouvoir de division pouvoir pour la poste mbongo ce n'est pas normal. L'unité dans le parti l'amour du parti et ici comme tu as ça malamu te ya bisika esengeli to que ne ko pesa rapport pour la décision zouama. Merci. Numéro de téléphone plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35. Bakaya la vitamine cola et l'ongona Israël Rose Kamano toujours na caméra to kutana biso na bino mbala sima. Bye bye.